esengo na kozala na bino na mokola lelo na magazine oyo bino bomesana na kolanda magazine na biso Quelle Boule na biso kaka ndenge tolobaka eza magazine oyo epesaka bino basango na niveau local na niveau provincial pe na niveau national. Na mokola lelo biso awa na Kimpese totambolaki mwa muke tozuli bino basango boko sepela na yango. Awa na Kimpese na Ndembo ba jardinier basangani pona basala canalisation ya mai. Reportage pa ya Mbiaka. Oyo tozali komona ezali mausolée te ezape cimetière te. Bande kona biso ba jardinier basanganaki po bayeba na ko canaliser mai oyo so uta musika po ba jardinier baza ko souffrir na likambo etali mai côté ya village ya Ndembo nde bazoki idée ya ko canaliser mai ya lukala e kota na kati ya béton oyo boza komona ekende ti likolo po esunga bande kona biso ba jardinier oyo bakosala musala na bango ya ko arroser mo matungulu na bango oyo elesaka bango na yango basangani batie mo fond na bango po esunga bango mai wana edeboraka muke ti esika wapi bilanga na bango ezwami. Magazine Quelle Boule esepeli na idée yo po ete vraiment sans bilanga biso kotoyo mawa plein tolanda ndeko na biso oyo alobaki na micro ya Quelle Boule. Musa tosala canalisation mai pona ko aider ba jardiner par rapport ya place oyo basala ba jardin esika mai ya lukala esukeli. Alors toujours ramener ma eti likolo pour na ba ko progresser place au jardin salamate et salama. Biso moko toyoki to sepena idée oyo ndenge bosomona ba brique ndenge bosomona ba tracteur et sali bien makasi na micro ya magazine Quelle Boule to beti maboko. Kaka na mboka na biso ya Kimpese na epe wene ba parents bazolela batalela bango école wana babongisela bango epe wene po bana na bango batanga malamu. Commentaire et pas ya Mbiaka. Ah ouais, magazine Quelle Boule ninga na lobaka na système ya tozo talela tozo jimele. Magazine Quelle Boule ezwamaki yango wana eket malembe na caméra na yango eketi na epe wene esika wapi na village wene to concentré que école moko esakuna na epe wene ezali na ete ya bien te ndenge bozo komona tala batol o to ebite to benga yango otol nyoka o to ndenge nini batol les na ete ya bien te botala mon bâtiment ya kitoko te et sali bien te bana o baza kotanga awa bakosala bongo ba ministre ya lobby bakosala bongo ba futur président ya lobby mais école eza ya bete botala baba tabino moko ba etengama ko na mutaso bina mama tengama botala bino moko ba fenêtre na école ezate ba parents basalaki wana balobaki ba député oyo bazakuna na Songololo malgré wene eza moko ya ba village oyo eza na kati ya territoire ya Songololo mais ba député bakipara biso ata mokete bakomona mo ba député ba mfonzangalani bakoma ba député ba village tel mais awa na wene soki baye kaka ba discours ya lukutata makokende eloko moko te ko salema na yango ba parents ba déclarer na micro ya Quelle Boule. Antoine école na biso na wenawa condition eza ya mabe na façon nini bana bazotanga baba ezati bana fo balongwa na bakiti na ndako kokena ngoti na ba école kuna mwana okena uniforme na propre ezokozonga saliti pona nini école eza mabe batole ezate bana msusu kiti pe ezate azovanda kaka na mabele uniforme mo ezonga chaque jour bana soka yefa sokola uniforme ilamba pesenga kandenga wana te chaque jour sokola ezako bebisa uniforme bino moko boyoki ndenge ba parents ba déclarer ba tata député bo sunga bango ba ko salisa école moko ya bien po bana oyo batanga na ndenge sengeli po génération en lobby ezande bana oyo to sunga bango hey yokani Tolongwe na Kimpese toke malembe kuna na ngambo ya fleuve na mboka ya Luozi. Conseil de sécurité esalemaki na tina ya ba désordre oyo leka na mboka ya Luozi. Commentaire et pas ya Mbiaka. Memo ya mambo meti kutukua mitakuluozi ramatokosio. Tala awa tozwami na cité ya Luozi na territoire ya Luozi esika wapi la fois passée
magazine Kelboul elakisa kibino ba image oyo wapi ndeko na biso Mardoché na âge ya 18 ans oyo aute kotika molimo suite ya marche wana ebangi na kosalema po bandeko na biso bamonaki clarté ke ate na bango azosala mosala bien te na yango population esili kaka makasi mpona kolongola ate ndenge boza kobona image wana population efashe baza lisusu na posa ya ate na bango te akende po balembi ye azosala mosala bien te ndenge bozomona baimage wana balingi lisusu ate na bango azala susu wana te yango nde marche wana eutaki kosalema botala baimage ndenge masasi ebetaka journée wana. Allez, toma tomona mawonga esiki. Joua bango. OK, joua. Nakedi mu marche mon. Après un certain moment, masasi mabarikidi. Monontini. Maintenant, il y a une awa marche. C'est un droit. Même si pas on a marche vandave. Babanto me ils étaient combien? Ba vandaka mingi ve. Mais pour combien de lutaka déjà 2 jours avant na radio, yani metuba, ina kemeka kutambula oyeko ya eya. Après kolekisa makambo oyo nyonso magazine Kelboul elekisaka ba image gouverneur Atuma Tubwana ayoka ki son wana esala ki bien te sur koyoka son wana a dépêché vice na ye na kombo ya Justin Louema Makoso na Luozi oyo azali bongo vice gouverneur ye akitaki na terrain esalaki na ndenge ya impact pe idéologie vice gouverneur Justin Louema Makoso azalaki ye moko te amemaki ministre provincial intérieur excellence Nestor Mandiangu pe azalaki wana esalaki bien makasi na ndenge ya tosotalela toso jimele na yango esengamaki conseil de sécurité esalema mobange na conseil de sécurité esalemaki na Luozi ezwaki vraiment bangonga ebele honorable Pauline Fibudulu oyo azali eli ya Luozi pe azalaki wana réunion ezwaki tamulai pe esilaki na ndenge impact pe idéologie ndenge bosomona na bilili réunion ezwa kosalema elekaki na ndenge kitoko conseil de sécurité elekaki kitoko pe impact pe idéologie na yango conseil de sécurité tango esilaki na kati ya réunion wana de makambo ekangamaki nde ezalaki kitoko pe esalaki bien ndenge bosomona ba image vice gouverneur ye wana aza kobima mpona kokuta na peuple annoncé bango de décision oyo bazwaki na conseil wana ba décision mibale somaki ya makasi ezalaki ya liboso bamema ate na auditorat militaire kuna na matadi pake ne kosamba et puis na commandant ya la police ya Luozi et puis na ndeko na biso oyo organisaki marche wana po bakene kosamba po molimo mwana batu ekoki kokende bete deuxième décision esomaki prise en charge ya ebembe ya ndeko na biso Mardoché oyo akufaki na Luozi gouvernement provincial ezwaki prise en charge ya bokundi ya ndeko na biso wana na ndenge impact pe idéologie tolo balingala pona bandeko musupe bayoka te parce que mususu baza ba Congo te bayoka ki Congo te na compte ya conseil de sécurité toza ba département ibelé to yaki na parquet to yaki na ba département nyos ba service nyos ce qui fait que tozonga tozongi na administrateur du territoire momentanément pour la banquette, tomemi colonel, tomemi capitaine Matondo na bateau baza na prison batumi balé wana kuna nde bakesala musala na matadi ça va bandeko ya Luozi biso magazine Kelboul toza wana toujours na système tozo talela tozo jimeli oui Olongwe na Luozi sikoyo wapi toke na mboka Lubumbashi kuna na Lubumbashi tomonaki na tongo ya lelo mokonza mboka atindi 1800 soda kuna Lubumbashi pona ko renforcer kaka sécurité na mboka na biso commentaire et pas ya mbiaka magazine Kelboul eza toujours wana pona kopesa kabino mantsango po boza informer en temps réel awa bozomona tozwami na kati ya avion toye kokompanie basoda na biso oyo batindi bango na Lubumbashi po basala musala kitoko basoda na biso tobengaka ba garde républicaine na lokota ya Lingala banamura bango wana bozokomona batonani ebele na kati ya avion po bakende kosala musala na bango ndenge sengeli ndenge bozokomona bango
commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi atindi bango na Lubumbashi po bakende kosala musala kitoko po Lubumbashi c'est dernier temps moi buso bezala ki trop plus ou moins 1800 soldats oyo bazana kati oyo tobenga bana mura bake kosala musala na bango na Lubumbashi bakosangana na basoda oyo bakuti sur place kuna Lubumbashi bango na bazo komona batambola ki makolo banana aéroport ya Luano ti esika wapi na palais présidentiel oyo wapi sa Lubumbashi elaka ki n'impacte pas idéologie toujours na magazine Kelboul na système tozotel toujours jimele ba soda na biso ba ke kuna pona ko sala musala kitoko tracasserité population batika vraiment sala musala ba ko sangana na ba soda o ba kutu sur place po Lubumbashi ces derniers temps moi mpitaka ne sala ki mo trop na yango commandant suprême atindi bango pa ko sala musala likambo ya malamu toko betela ngo maboko na ninga sengeli magazine Kelboul tozotelela tozo jimele. Touti na Lubumbashi sikoyo toke malembe tina capitale Kinshasa bisiko wapi makambo nyonso evandaka dossier gratuité ba syndicat ba vandaki pona na tina ya likambo yango Evi Mavinga alobaki. Syndicat national des écoles conventionnées SYNECAT en sigle basalaki assemblée générale extraordinaire samedi na siège na bango. Au cours ya assemblée générale yango, SYNECAT atalisi soutien total oyo bazali na yango pona gratuité enseignement kasi bazali ko déplorer ndenge ba école catholique mingi ya Gombe oyo bazongisi prise en charge ya ba enseignants et pas ya ba parents. Pona 3e et 4e palier, SYNECAT atalisi que plus de 700 000 enseignants paient ba nouvelles unités bazali impayés jusqu'à ces jours, mais ba enseignants y a quelques écoles bazofutama par fraude na ba affectation sans dossier oyo ezalaki créé et pas ya ministre Willy Bakonga. Pona yango, nde basengi na chef de l'État à s'impliquer personnellement, pe Willy Bakonga ministre ya école primaire secondaire pe technique a démissionné na poste na ye pour la gestion cavalière pour yende azo étouffer gratuité enseignement. Synergie des enseignants batalisi le sousouke. Mouvement ya grève oyo ezalaki décrété depuis le 9 octobre 2020 et ko continuer jusqu'à ce que bakozwa réponse. Na micro ya Kelboul Mag, secrétaire général ya SYNECAT Jean Bosco Pouna a communiqué boye. La synergie invite les parents à résister aux chefs d'établissement et aux associations des parents qui solliciteraient des frais non autorisés et de les traduire devant les instances habilitées. Un mémo sera déposé à cet effet à la présidence de la République et à la SYNCO. La synergie dénonce toutes sortes d'intimidations auxquelles les enseignants sont victimes de la part des prophètes, des sous-prophètes, des coordonnateurs. SYNECAT bazali très déterminé pour valoriser carrière ya chaque enseignant peut coexiger salaire décent pour l'enseignement et la qualité. Kendaki na masina kaka na mboka Kinshasa kuno wapi toke komona kuluna moko babengaka ye Yawe tango bakangi ye population elobi Yawe sala. Commentaire et pas ya Djedje Mboyo. Ndeko mobali o bozali komona babengaka ye Yawe grand kuluna ya munena kenda sango na quartier 3 na commune ya Masina kasi lokola la police elukaka ye bae kotia ye maboko bolanda te ndenga zali ko beta misu to pe ndenga koisi matama boye très dangereux surtout na butu to peta mvula ebetaka soki okutani na ye akorate yo te akosenga yo sac téléphone chaînette soki eza te akokata yo litoi ndenge moko ndenge bakataka mutu litoi na film ya Jésus e bongo soki otali nzoto na ye lokola kutuka ye a dessin na makolo a dessin de makofi veut dire ye azali champion retrône e bongo awa na libere tika na yo abeta dessin oyo ye moko azali ko maîtriser e bongo na liboko mususu à droite kota pake abeta pena mama na sirène côté mususu kanisa nyoka côté mususu dragon côté mususu Lucifer yango nde tiaka ye ba esprit po soka bimi azui yo oyo ka makambo na yo ndenge moko lisusu jeune oyo bozali komona
ye azali très dangereux, ye akanga bongo ba mama na ba 4 heures o bakenda kozwa mapa, surtout ba mama bakenda gambela na zigida, ba ngonde ba cible na ye abotolaka bango mbongo na faux papier akati yo yoka communication. Bon, pas na ngana mono ga koloka. Puisque Yahweh pas na obenga ye récidiviste. Ba récidiviste ko ba Yahweh watu moko akuchaka na moko nzambe mabondeli post to sala nyonso akangama asala nyonso l'état esa bitumbo esengeli mais azo yotika te. Alors cette fois-ci ba konzika moko nde ba kosala ba kosala poto kotina sika to tina ka mikolo. Mais aza vraiment c'est un récidiviste et puis aza mutu moko yo aza nit koloka kotika kana ikate. Pour d'ailleurs azaki monetari azokonda mabina yezo kondisa mona na Yahweh. Coup de chapeau na la police oyo esimbi bandeko oyo esengeli basambisa bango soki basilisi vers na CPRK balekisa bango wan soki bakomi bapesa bango vungule ya gogo babubuka bakoya matama po basali population mabe mingi. Entre temps to souhaiter bino bon appétit d'avance avant même bokoma CPRK po bokende kala mingi te. Ekei Ebike bozalaki vraiment belé na kolanda magazine na bino quel boule oyo bolingaka mingi. Wabino ndeko Belange Ngiambu mutazalaki na présentation. Pe bandeko basungaki biso na montage tozalaki na ndeko Guilain Tuluka. Pe Dieu merci. Merci beaucoup pamba te bozalaka vraiment ebelé na kolanda magazine na bino. Bo continuer kolanda magazine quel boule, bozwa boule, benda boule, quel boule.